kobela Julia Julia azanga ki eloko te azanga kisi te soki mpona kisi mais Julia akufi te mais nzambe nde mutu akokisi mokano na ye ayamba molimo na ye na kimi naka na association moko tebela tina ozala na association moko te mpona nini ozala na eza bandoki na bato ya mabe na bato ya malamba wana na kati nga mpe na ndoki mpo nga na ba mais oui oza mpe ndoki mpo Julia abelaki pourquoi bolobaki te na malade Julia fe asali de malade 8 mois toyoki te nga soko na ye awa biti na bato bai nanga okoma na morgue te tokangisa yo wana banani lisusu bakala bakomante bafaux compte yango na ye bakangisa nga bakomona basi bamona daya kolema soko nanga matanga bo tofiki mutu te ndabi ba vérité ou alors nous Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes, Batunios Obolandarabiso, vraiment la chaîne de nos préférés, Exemple TV. Et voilà, aujourd'hui, Tozana Konti Yamakambu Yamatanga, Otoebin de Konabiso Moko, il y a actrice donc, qui s'appelle Julia, Aote Kotika Biso, donc Azali Susute, et les lots d'Einae Kornae Bimi, Toye Awa, parce que pour nous rejoindre image, tout le monde a un artiste, Baleli, de Konabango Moko, Akufi, et puis à part ça, Azala qui se sous chroniqueuse, donc Abandako Salapé, Moussala Oyonga, il y a Télémé Liboso, Nabino Naosala. Donc, quant à moi, votre humble serviteur, Orly Kanza, Mister Lovalova, autrement dit Avatar. Donc, tout c'est la Binokara Moussala. Je dis merci à Barezi Baza, merci les journalistes, donc le cordon de cette chaîne. Et je dis merci à Chris, merci à Crisco, donc Batunion, Basala, vraiment na Exemple TV. Lelo, na compte Exemple TV. Je labino image to rezo ba interview ya ba artiste nyonso oyo baza awa to yoka bango ndenge ba kopesa ba avis na bango to yoka bango ndenge ba koloba. Vraiment je voulais pas vraiment ko monopoliser maloba ko zala zala moi mulai mais na olinga bino nyonso ngai na bino totala ndenge événement ezoleka. Donc mais na ba artiste mosusu baloba ki kenon ba ko yate parce que artiste o a kufi ayebanité. Est-ce qu'il est censé que po ya kaka fo ayebana azala célèbre makasi na ebité soki za yango wana soki wana ndeza censé. Ensemble avec Chris, on va défiler pour nous avoir interview à artiste belé koyo kabango ndenge baloba mais tout le monde a fait image corps ndenge et obima. Merci Chris soy toko sa musala ozo batnyoso merci. Merci, namoni tozo continuer bon mon ande ba image ezo kene marmbe kende na compte Exemple TV ale tozana star to solana papa na biso donc to yokaye ndenge azo lobela biso par rapport ya matanga. Bonjour star. Bonjour. Père Boni. Bonjour. Ouais, ça va. Tonton Loz tomoni awa lelo na matanga moko na bino Julia azali susute donc n'habite message na yo. D'abord, nous sommes frappés par le sentiment de tristesse parce que Tobong ici moko ya biso la série ne fait que continuer. To perda ki bangwe belé ba mindondo ba dadi ba pululu et to bandi soit né ou bien ka koufragi le 30 décembre mais toujours ça la obsèque né na janvier 2021. Donc nous sommes attristés. Julia a souffert à Nyokwami. Nous, on a toujours été à côté d'elle pendant sa maladie. On a cadre de la fondation Tokanissa parce qu'elle a fait 5 ans dans notre fondation. Et elle a occupé poste et a chargé de communication et presse adjointe. Donc, c'est quelqu'un qui s'y mettait vraiment dans son travail. À Emilie Baki ou Azaraki, elle faisait bien son travail.
Et lorsqu'elle est tombée malade, on a toujours été à ses cheveux. On a dépensé, on a contribué pour que à côté de scanner, à Zobakisi, preuve on est à Koufi le Bakisi aux fondations Sombaki, Tsikali. Donc c'est pas facile à digérer parce que Julia, comme nous honorable, était aimée de tout le monde. Hier on a organisé la veille mortuaire dans Bandal. On avait loué un espace autour de ça en haut. Et les lots pour acheminer la dernière demeure on a eu. Voilà, au moins nous sommes vraiment frappés, nous sommes attristés par cet événement douloureux. Ouais. Mais par rapport à un message, tu as des artistes qui non, Julia Ebanité, bazana droit participer, baroya ko salani, que moi critique, moi que nage loba moi belé belé, tu as qui. Donc est-ce que par rapport à un artiste qui faisait obligé que non, il fallait ailler banapo baninga musuba mono. Moi, je condamne avec la dernière énergie cette pratique, cette façon de faire les choses, pas dans les quartiers. Être artiste ne veut pas dire yebana tezala grand zala petit. Non. Être artiste, c'est une profession. Ben artiste point barre. Et ça le public a yebi on a noté, mais nous, entre nous, to yebani. Pourquoi cette discrimination là? Nous, dans la fondation Tokanissa, nous avons la discrimination, tout le monde est égal. Parce que qui se disent grands, ceux-là qui se disent yebana, ils ont commencé quelque part. Ceux-là quelque part, ils ont commencé un comité. Donc nous tous, nous sommes passés par là, tous les artistes, mais au fil du temps, avec le travail qu'on donne, avec la volonté, la discipline qu'on a dans ces métiers, et ça dit que les lopes bâtonneurs sont donc dire grand ou petit à Yebanité, moi je le condamne avec toute ma dernière force. Parce que je trouve anormal que vous un artiste mais bon le bas, tu regardes pour Yebanité. Donc moi je déplore ce genre de comportement. Merci tonton Los. Merci beaucoup. Alors, tu continues, tu enchaîner toujours, tu as solo lana batu, tu as même interview, tant que moi-même aussi artiste. Donc, moi, je suis à passer. Donc, tu as enchaîner. Merci. À suivre. Ouais, merci Monique, tu as enchaîné, tu as continué. Nous sommes là avec Prince Luamba, donc Babi, Aza artiste, entre-temps, mon pandi sangopé. Donc, le lot solo lana tant que artiste, na mon pandi sango. Donc, tu solo lana deka, na posa pas sur quoi les libiso. Prince Luamba, bonjour. Bonjour, Orly Boni. Père, bien. Bien. Mikolo tiki théâtre. Ah, t'es Mikolo théâtre, tu as ngote. Pour venir sur tikango. To sa musala to sala ngote donc to tika ngote les appels na chaîne morot obi na chaîne moko e mon le andaya wana yo ne no wana concert no mo zala wana am so sunga bango zala oh exemple TV de l'exemple TV ba rezi baza donc to zala mingi nde awa wana zaka to sunga ba ndeko na cadre musala ndeka yo sunga pe c'est bon to mono le matanga awa ndeko akeya ku fatiki biso moi message na yo par rapport à matanga ndenge message rosa message à mawa par rapport à Julia Oaza concert pende on a théâtre quoi c'est ngana ebété ka kufa na ebété ka belaki avec surpris à romona tant va publier photo ka kufi puis la photo monsieur bima que ninga komaki c'est Julia qui m'amener mais Julia kundi oindi mateka ye libumo vimbi c'est cela vraiment passe vraiment c'est là vraiment passe. C'est la réalité par rapport à des bomba qui sont malades alors que les malades il fallait tout ça. Babi to kanisa babi que non malade ne bana ki ba publier ki yango ba banda ko anosango. Na éviter na banosango wa. Ba éviter ki yango ba te belé ba na Facebook. Na éviter. Na éviter sur na mona ki on a ngena tout na monde théâtre ezala ya ka ba maketu yo pa chroniqueur wa pe mopandi sango mais ozala pe na ba artiste pour yo za producteur pour ça la ba film. Monde artistique comment au kabwana to te monde ezala ba pona na bilongiti. So PCT. Il faut ça il faut repésar la monde. So PCT mystique. Yo pe ba misuba yepe matango te pe ba bike ya PCT. Ba mususo te micro boy. Nani na oyebete. Mais mabe total artiste et comédien. On se prend Julia Tangazaki en vie, ceux qui artiste moi néné à Koufi à Baneko ya. Tam sous avant Korebima
ndeza ba matanga azo koya aotala teke te wana ngai bali kolo non ane ko assister na matanga nyonso boni ye pe aza moko ya artiste comédien akufi boluka boye basoki ning tout ça non à travers la coupe à la Duchesse, à travers pas Jérémy Matondo, nous avons dit que pas copa, c'est que artiste c'est comédien. Il faut tout le rato, tout rater tout le bac. À niveau non, ils ont vraiment bien été. Mais le lot si connaît na minute au ba misusu babi ke no matanga oyo alobaki yango basaleli yango ba émission ke non ya yebanité ba royauté est-ce que ngana lingina tuna nano yo pona yo ozo condamner loko wana tozo il faut condamner pour tout le monde a artiste mususu avant la coupe en nene maye banita kufi président he osanini osama munyo somona bande comme sou aye bani ya minene bosanini bakoya matanga na par rapport à influence ya présent on comprend alors que mabe tolti ke loko wana bisonyo surtout ça artiste comédien donc ninga za na province donc ninga faut soutenir yé sera kufi to ya to assister c'est ça on comprend tolinga na te mabe mondo comme il faut peser so peser te mabe mabe makasi mabe merci batunyo sona monsi ba otala yo ba sepeli de ane ba moni opoza anabi ke yo pe yo mo na part na yo moko na part chaîne ozo pe image ah oui image ba mona on va image ta on moni ga bien habillé mais na matanga ba mutu bien habillé te mais bien habillé ka ça boni. Comprenez que non, c'est Prince Luamba, donc mon tonton polémique. Donc nous continuons, donc tout ça, Moussala, tout ça, interview, tout continuer, kaka, tout ça, la bine Moussala. Merci. Et voilà, nous continuons. Tous les artistes, artistes, donc souci pas si, comment on a baninga musuba et yala va, ndekwa kufi. Pas si na douleur no ezane. Douleur est vraiment makasi parce que Julia Azaraki moko na biso, Azaraki ami et puis Azaraki artiste. Tous Azaraki ni na groupe, ya Oza, Jean Yaoza. Donc tu es la Julia parce que partout et dans la barrière na biso tous Azaraki na Julia. Donc Azaraki vraiment famille. Donc souci à makasi, pas si vraiment ça motema. Comment une présence na yo awa mais présence il y a ba artiste belé ba été bazate. Vraiment. Est-ce que les censés car artiste me souffre vraiment babi que ya ebanité yango ba été. Eh Julia ebanité, so Julia ebanité c'est que babiso pe ba wanga na bango pe ka biso. Donc inutile, hein? Ce qu'on a raté ko yeba nango balinga to yeba nango ndenge ni parce que YouTube bango yango to biso to kota ka pe YouTube bango. Na ba seda ngo pe tongo ezala ka pe msu batabe ba moko ba série wana pe ba ndako dinisa pe biso ba la verdozo pe to kota pe na kati. Mais na ebité ko yeba nango so balinga ko yeba Julia yebani Julia sa sala a sali ba théâtre a sali ba nzonzing et puis aza chroniqueuse ya internet na yebi Julia te. Maintenant comme moi soki ba ko ignorer Julia mais ça m'a bien makasi faut ko lingana. Bolingo eza na ngoti na monde art o. Yango mona nga la verdoze ba biloko mususu ba association mususu ata okosinga na ba groupe na bango ba WhatsApp na bimanga na ngango bolingo pende bolingo ezala na ngo te to mona ngo to ba bizanga ba mbeba miso amoni yoka sekisi apesi mbote opesi mbote pas sexe foye bana makasi tango mususu ba yeba na bango bato ba CD biso bata ba YouTube to yeba na biso to yango vometo va na ba groupe na biso ya bolingo ezala na groupe na biso na bikena na groupe na ngai na vandi na nga kuna ba considérer nga ke na ba groupe ba mususu un mot par rapport à Batubazota Layo, Batubazota un exemple TV, donc un mot par rapport à Yamata.
un mot vraiment exactement mais olo katoloba to kunda Julia lelo to bimisa to ke kotikaye na Lilita nzambe ayalola ayamba mulimo na ena kimia mais kobela Julia Julia azanga ki eloko te azanga kisite soki pona kisi mais Julia kufite mais nzambe ne mutu akokisi mokano na ye ayamba mulimo na ena kimia. Bonjour. Bonjour. Papa Daniel. Ouais, très bien mon cher. Ouais, tout ça la matin, on a des bateaux, les là bao les là. Azali artiste et comédienne, à ça la rapé émission, donc à faire partir dans Moussa na biso. Donc de jour au jour tant qui s'envoie na tobi ate, tu faut toi assister na matin à ende na biso. Ya on monte se motiver na bande ko toza awa pour assister famille biologique na famille artistique. Oyo wapi babungisi moko ya bato o bazala na bango o to bengi na kombo ya Julia. Merci aux amis Panzi Sango, mais les locaux tels que les artistes va perdre moko na bango. Mais présence il y a des artistes mususu ba été pour balobi que non yé ayebanité ba ko yate ou peut-être balobi le maman bébélé. Tant yomo yoka ki yango na sur yoka ki yango. Bon en fait na yoka ki yango te et je suis pas aussi sûr que l'Obama est bongo. Je suis pas. Non, l'Obama qui bongo que non ba musu ba ko yate pour ayebanité. Yé au moni na mutu moko na zolo ba bongo. Mutu alobi pe na yebana kité. Mais si à dans le sens il y a qui bon moto te moto dans le sens qui bon moto même oyebi moto te so qui muta kufi wana faut assister bota babaka no assistance aux personnes au danger so qui tiki muta za danger tiki ya kufa bon pani bakangela ngo so qui ke ay to po yeba na yete ba okanga poni poza na kata loi institution na kati ya mabibe kwa mboka kutelo bibongo donc yo so ko assister moto te o azo kufa ba okanga yo. Parce que mon peut-être au Yébiloro, hasard artiste, à Yébanité, là c'est vraiment de l'inconscience. Et puis tant que mon présence à artiste, monsieur Zate, Bazate et le Bélioni. Bon en fait le Bélioni n'a pas trop. Bon peut-être que monsieur Subazana a occupation à Bango, peut-être que monsieur Bayaki n'a veille mortuelle, monsieur va partitionner tant, le roi n'a que na morgue te, na les katana boutuna là. Et il arrive à peu biso les arabongo aux matanga mobité na kende na butuna la pour na tongo na tante na programme voilà na ko ko JGT na ko ko chamu sap directement te mutaza na bandenge na ye ya omoni na makamba ni mi osela makambo le mieux o eza tout ça lesaki ya kozala a ko assister nde on a biso kufi biso o tout ça pas important bango pe wazate baza important mais biso tout ça li part des choses juste pour la bonne cause c'est tout voilà merci beaucoup c'est gentil merci. Il y a mon azalakate. Pour le bateau qu'on a succès, on a peine à 0 s'il vous plaît. Ton négliger à Moutouté. Ton négliger Moutouté. Pas dans Julia actrice. Mais tout le monde a une vie 5 ou 4 fois. Oui, à un émission Géry comme Tox. Il y a mis balai, tout le monde a un spectacle à Géry Matondo. Voilà. Donc, tu es banni, na étant actrice comédienne, c'est ça. Tendresse Dibinga, Olobi est pas na yo. Artiste à Mukieto ya munene azalaka te bango tu bandenge moko meto imona kana matanga na bango
toyebi ke tomonaka soki bakufi bayebi ke mama olive soki akotanga koya tomona batonda na ebele lokola matanga julia mama olive akoya na ye te tomoni bilongo ya kotanga mpo na yo olobi nini baza bacomplexe bato na soloka 2021 babongwama po kala mingi te toyebi biso yango na poisa ngai nazaka na bafarfare na bango te naka na association moko te nati ozala na association moko te mpona nini ozala na association eza bandoki na bato ya mabe na bato malamba wana na kati nga mpe na ndoki mpo nga nanga mais oui oza mpe ndoki mpo julia abelaki pourquoi bolobaki te na maladi julia fe asali na maladi 8 mois toyoki te est ce que yo asisaki julia na maladi yo bonga nayebaki yo boyebaki boyebisaki nga bobombaki yo mtosoada alonu onga asololaka na ye te tosolelaka wapi mais aza artiste toyebani aza chroniqueuse voilà nga soko na ye abiti na bato bai nanga fese okoma na morgue te tokangisa yo wana banani bisusu bato balobaka na bakomante bafaux compte yango na ye bakangisa nga bakomona baso bamona da kola masoko na nga matanga bo tofiki mutu te nabi ba vérité ou alors nous comme na mutu te eza pasi bon message na ngai Mama sima miko singa na yo ya mibale yango bitumba na kochange oyo soki mpe ebebi na bitumba na change oyo soki ebebi na longoli soutien nana mabele nanga pembe etelema ya kitoko tokosala bajete tandemo te epuis nalati caleson te naa vraimen motaka naa nde kaka na cycliste mpo naza prete mpo na bitumba batufi na bino wifi ezali batufi na bango onga na kobakisa ebemba moke ezalaka te ebemba monene ezalaka te nyonso to babengama kaka babibembe soki toyo te mpo artiste ayebana ou ayebana ye te toyo rendre parce que aza notre collègue epuis aza chroniqueuse aleki mpe na théâtre yango biso tolandi ye toyokabola mawa elongo moko na bango eloka ezwi biso baartiste ezwi biso yango te ngama na ndenge ya vérité koyebe bo nayebi ye te mais na ye mpo asalaka mosala ndenge moko na biso aza collègue na biso tosala ne boulot moko yango toye tokabola mawa po lelo ezwi ye mpe lobi ekozwa mpe nga epe mosusu mpe bayebi nga mpe te boya kaka mpo bayokika te mapasa moko boya banda kosala théâtre bakoya elo esalinga mpasi ya komona te motala omona bambiloni so eye te soki ezalaki motu moko monene artiste moko akufi oyo baliki no mama ni mama oya awa ngo omonda bamosu bameme na basaki na bango baza basaki ya lote baye mosu na baporte mone mpe bakotisa bambongo na bango na kati or eza te artiste monene azalaka te artiste moke azalaka te c'est ça ok ntango moninga akufi biso baartiste mpo tosoutenir ye bino bozelaka nani akufa mpe mpo bato boya non ça n'a pas de sens bozelaki ngani akufa oya motu nyonso ata aza ya moke azaka artiste omonanaka et ça moi bien quoi en tout cas merci beaucoup vraiment
Tout le monde est trop fâché, tout le monde est aussi quand Tendresse Dibinga, chauffeur Zela, pardon. Tendresse, Boni. Bien, yaya. Na image de la cimetière pour notre candéco. Julia, mais quand des arabes mal bamingezate, comme ba Julia, ba ebani te, biso to yebani, ba comédie ba longo la complexe wana. Mais, ma maman le baiser belé. Ben le bito kutana le ba belé. Ngai na yamba yo poto solo la. Kitoko mwana mama, merci.
Merci à tout le monde qui nous ont regardé. Voilà, bomoni ndenge ba image, tala ba artiste ndenge ba okende, ba kei vraiment ba kei ko tika ndeko na ba on a dernière demeure, tozawana, tozana ba artiste baza tellement ebele nde yango wana. Batu bazé belé. Ah oui non. Donc tola batu bazé ebele nde yango wana. Nasira bo comprendre bozo landa ndenge ba makamino seleki wana nyoso bomoni eza ba artiste mais bazala boete bae mukie. Ba artiste bae mukie donc bae mukie donc eza chose étonnant ba artiste bazate. Donc vraiment eza pas si makasi. Tozo interview un artiste moko, tozo artiste moko après tozo ki sanabiso. Ah oui lokulenduka bonjour. Ouais bonjour Oli Kanza. To mono na matanga awa elekinde. Ouais, matanga eza esika o mawezalara par la grâce de Dieu des autres de l'équipe l'équipe on a kimia to comprends que ndeko na biso Julia Zagine muta kimia yango pe bembe na ye et c'est passé na kimia mais batu misusu ba été ba artiste misusu ba été vraiment et ça ndenge ni ba été pour ani po ya yebanité ouais na vie totala wana te l'essentiel que c'est sombami libulu sombami ba o baleli ba sali dernier hommage na ndeko la bango akei. Bon, tu comprends que dans le monde on a biso conseil na pesa bateau bazo sa a faut en mbongo faut en succès il aura mis balé so za langote et za moi passe na parcours ya vie na yo donc si ba o ba e a ba été parce que ya za na mbongo ta yebanité voilà na moni maman na biso ya groupe évangéliste maman Marie-Hélène na moni maman na biso e bakata na moni chocolat na moni maman na biso Suzy Bantu momi baza parmi basara minene ya nzonzinga makasi o bayebani na moni quelques personnes ope na moni bango moya ko citer te parce que tenzate ba o bango bakanisi ke baza ba star bayebani ah je m'en fous hein bon biso matanga na bango batu bayebani tozo apenda ta na biso to chango pona bango so ba ete ah t'en fiche mais o eza bien to moni ke ndeko na biso lelani na kimia j'espère que nde tozo ke cimetière bope to kundana kimia molimo na epe mana kimia voilà merci. Merci à tout le monde, merci na batunion so parce que bozala ki wana bo encheminer bo moni artiste misusu baye te balobi ba boy ko ya parce que mutu akufi aza artiste ayebani oui ayebani mais misu ayebani te si c'est tozana si c'est ayeba zagine na kata groupe si c'est to moni ba artiste misusu baye te oloba okoloba ndeni. Oui, en tout cas, vraiment, tout d'abord, merci à l'artiste et tout, qui va assister les stars de Géry. Pour les stars de Géry. Donc, les stars de Géry, nous avons fait vraiment, et ça, tout d'abord, nous avons passé au père de Ndeko, le roi Julia, ou avec la scène, tout, ou avec la CP. Donc, on a été étalé, mais où est nécessaire, ça, que Ndeko, nous avons fait les pour l'artiste, nous avons fait les banzozing, ou basala banzozing, bazalaki. Donc c'est un peu ça. Donc on a posé na biso to landa so mindonote ko nana yaki lo wana tali bisote. Biso moni kana ba star o basala banzinga makasi bazalaki nde sali biso esengo. Donc ba derrière les stars de Géry batige bisote nde sali biso vraiment esengo makasi. Voilà, merci, nous tenons déjà à la fin. Donc, tout comme nabiso na suka, bomoni ne obstacle ki ndenge baleli ndeko nabiso, ndenge bakei kokundaye na sir ba artiste bomoni ba panzani déjà bakei bango nyonso. Merci à tout le monde qui nous ont regardé. Moi, votre humble serviteur, Orly Kanza, Mister Lovalova, autrement dit Avatar. Tozaki wana pona se labino Moussala, tozaki wana pona kolande labino ba image. Mais comprenez tous les aléas de l'équipe parce que zaki ba image o eza malama direct ne yango wana. Quant à moi, je vous dis de nous retrouver encore à la prochaine. Tozala wana pona pesa bino kaka information. Nasir image ya cimetière, ba misupe ba kena bango cimetière te. Ba ke cimetière te, ba tikali na bango nde yango wana. Bien, c'est dit bon. Donc, yango wana ba artiste belé misuba monanité. Merci. Retrouvez-nous encore à la prochaine et ça la biso bien. Check.